Bamote na biso eza bongo wabino la reine Nzinga mwasi makasi molie vencedora mwasi oyo alongaka bitumba. Lelo la reine aye lisusu liboso na biso, lelo la reine aye kaka poto sola comme d'habitude nde kaka ezala kaka. La reine ayaka pamba te, soki bomoni la reine aye liboso na bino seke likambo ezali. Nga ayaka pamba te, soki bomoni nga seke likambo ezali bandeko na ngai. Na base de bana émission na biso pona ko banda na ko pesa no ba oya ngani nyonso ba landaka la reine Nzinga na zo pesa bino ba mbote pa ibozali na ba oyo pe ba kenge de la nga ba mbote na bino pa ibozali. La reine aza pona bino, la reine aza pona bino na ko tanga ba kombo na bino nyonso te pote boza ebele. So na bino no tanga ba kombo na bino moko ba misusu pa bazali ba ko déclarer oh la reine ayoki kombo na ngate, la reine ayoki kombo na ngate, mais na ko pesa ba oyo bazo soutenir la reine Nzinga TV, ba baza ba fidèle ya la reine Nzinga TV, nazo bana nga yemoko Alpha Mies, yemoko papa mapasa na Bordeaux, ba mbote mingi pa yozali, merci mingi papa. Pe nazo pesa so mbote pa Teresa Makela, mama na Vanessa ba mbote na yo, mana Elise Ndombele ba mbote na yo, Nicolette mapasa ba mbote na yo pa yozali. Après nazo suki sa susu na mama leki nanga Flora Florentina na Kato Kunga de Atlanta boza kaka fidèle na TV na bino la reine Nzinga. Merci, merci, merci. Voilà. Ndeka to prometa ki bino photo Flora yeme aye kokutana la reine Nzinga. Mwasi kitoko, mwasi babike mulier vencedora. Maman oyo atondi boboto, alingi basi ebele, alingi mabota ebele. C'est pour cela à se sacrifier à temps nyonso pour na ko pesa bino toli. Toye pour contribuer moi moko na la reine Nzinga TV ba onso nango. Surtout n'oubliez pas de s'abonner massivement à la reine Nzinga TV afin que vous ayez tango nyonso notifié tout vous allez tango nyonso informé tango asali vidéo yasika. La reine Nzinga TV où vous allez koyoka je crois que ça m'a été tamboli mokili moyape Allemagne mobimba. Yango toye ba pourquoi Allemagne mobimba, Europe mobimba, mokili mobimba bazali kolobela la reine TV. Na mikoto na présentation nous na yemba photo Flow Vision TV ba obalingi kolanda rappel émission na ngabo n'oubliez pas de s'abonner na FKM Vision TV kuna pe kokozwa ba émission kitoko lokola ba théâtre na bino lokola ba film lokola ba émission ba matériel pour ba nzambe surtout pour ba sali ya nzambe to pesi no opportunité la reine Nzinga TV azali. Il suffit qu'à beaucoup d'années pour nous extraire un message de la part du Seigneur dans la reine Nzinga TV pour espace P ezali kuna ndenge moko pe na FKM Vision TV to na Photo Flow Vision TV ba espace ezali ebele contacter biso na ba numéro ko ezali koleka bokozanga te kozwa réponse na mituna na bino sans plus tarder to continue émission na biso ou ya mkola lelo to bengi yango à cœur ouvert to la nyonso à cœur ouvert na la reine Nzinga TV. La reine Nzinga TV mbote. Mbote papa mbote. Et c'est mon abisso koya kokutana na ndako na yo na émission na biso bengi akelo ouvert to kuna to la nyonso na ko itali vina yo ndeko baneki musala oyo et puis na musala bazali kosala to ka batu belé bazali kosepela en tout cas ça mon ayo etamboli la solo. Yebisa biso pourquoi ça mon ayo etamboli boy.
Oui, talaka naza la reine Zinga. La reine Zinga, bon, pour nous se présenter nano, et à Bambote na biso pa bozali, et ça bongo wabino la reine Zinga, moi si makasi modie vencedora, moi si oyo alonga kabitumba. Bon, sango etambula pamba, to moni mutu soka zo sala musana ye, azo sala ngo pona mutu te. Mutu soka zo sala musana ye, azo sala ngo pena po eza donc nzambe apesi toujours ekendaka liboso. Oto zora na mokili, yango mona ke tambula ko ya noki, simana onde ba sata botolaka. Mais oya nzambe bandaka na succès pe esuka na succès. Yango kala ko bano papa fo. Na ite soka na question mususu ko poser, ya. Oui, la reine Zinga, Toyoki, Ndenge Balobi, en tout cas, tant que tu as la reine Zinga TV, tu as TV de Bosso, tu as la reine Zinga. Est-ce que la reine Zinga, elle est combo na yo, tamana mo bien, elle est combo, ba péchu à moto, jus à mon nez. Bon, la reine Zinga, elle est combo moko, et yaka na makamu si anzambe. La reine Zinga, elle est combo moko, yaka na makamu si anzambe. Bande kona manga ta na fongola ka Facebook nanga. Photo ya liboso onga na tiaka wana ezali ya raia Nzinga Mbande. Photo ya liboso na boya ko tia photo nanga na tiaka photo ya raia Nzinga Mbande. Siko tangu na tiaka photo nanga ya raia Nzinga Mbande na yeba kutu teke lelo nga na kokoma la reine Nzinga. Na yeba kate. Bon, moi ka ndenge nzala kaka sera nanga cœur sensible. Tant que a mona kanga premier jour to soa na ye alobana ngake ma sœur oza mwasi makasi ye pena mutapesa ka kombo oyo ya la reine Nzinga mutapesa ka kombo ya Nzinga eza bongo cœur sensible TV bilomo boyebi mwana mwasi ope atala maka mingi ayeba ni pena monde nyonso cœur sensible mwasi mo pe malamu asola kitoko yende mutapesa ka kombo oyo ya Nzinga apesa ka kombo ya Nzinga yambo zomona lelo ngai na koma la reine Nzinga ezali cœur sensible mutapesa na kombo. Nous te saluons à passer cœur sensible. Mbote ma sœur alinga komi. Na ndengo kuti mwana tala mwana boti akoli déjà. Yango ngai moko funa iso na bwa mai corona faki liboso. Ya solo. Sala oyo. Pe musalo bapa na katite ndembo zomona ngape liboso. Eza grâce susi ya ye moka yebo mutapesa na kombo cœur sensible. Ezaki na tango moko na linga inatika. Mais cœur sensible alobana ngako tika te. Abina nga kende liboso zolo bakitoko soki na yipso ke zolo bakitoko po ite ngai naza deja mutu oya kala na media nga za deja mutu akala musala oyo na ndenge na tali yo na moni ke ozolo bakitoko kotika te talaka la reine Nzinga ye mutu apesa nga courage yango pe tikelo bomoni nga peke musala ezokeka liboso pe nzambe pe aza kati na nga yango tozokende kaka. Merci mingi la reine Nzinga. Vous allez compléter conseil na batata, ba maman, ba bilenge, ba na biso, conseil mingi vraiment na ndenge ya bonzambe na ndenge mwasi kat na libala, mobali kat na libala, ba conseil belé na ndenge ya etamboli na biso. Est-ce que olobela kaka mingi basi to pe olobela pe mibali yebisa biso na ba conseil? Soki na bike na wanga na ko eza mingi na liboso ya camera ba wanga na ezala mingi na liboso ya kamera soki avandi so baotune bamituna akosala ke eloko moko po ete mibali balinge mingi po ete basi mpe balinga ye mingi mais mpo na ngai na koloba verité ngai mingi nazalaka kote ya basi naza mpe kote ya bapapa mais botuna nga pourkui nazalaka mingi kote ya basi po ete basi bazosouffrir mais bapapa mpe nalingaka mingi nazongisa bapapa na nzela nalingaka komona bapapa te nde bazosala bamakambo wana. Donc, pour la cause à la moukouse, papa na biso, bazo yo qui biso passe. Papa bazo qui biso passe. Okomona papa azana mwasi na ndako. Papa azana mwasi na ndako. Amoni ke mwasi aboti, mwasi aye munene, mwasi akomi libu munene, mwasi akomi ndenge nini ye, omona tiki mwasi ona ke kulinga, mwana mwasi musu libanda. Oya azali bumukie, oya azali oui, yebe libumoya munene lobi donc papa babosa na biloko wana. Siko yango la reine Nzinga betelaka 7 tango nyonso. Omoni soki kozwi mwana mwasi papa na ngai, kake na papa na ngai. Soki neti boye, olingana na mwasi na ona bomwana. Bino boyebi tango olingaka biso tozala kutu kitoko koleka. Tozala kitoko mwa bolinga biso na bolenge. Siko tango tobotelaka bino toboti bana ebele, to changeaka po toza basi. Mwasi aza flair.
to changeaka. Au moins tantôt moi ça zala ki mukie, akoma munene, tantôt moi ça zala ki libumuke, akoma libumunene, ezate ke to mitika ka. Non, ezate komitika te. Pour biso to yebi ke moi c'est soki azobota nanu. Azana na tanga ya kosala ba sport pour azobota. Siko papa na biso pe comprendre likambo yo. Papa yo komona mwasi bongo tango kelinga mwasi mususu libanda oya za limuke oya za banzoto mike tango kolinga mwana mwasi wana siko mwasi tango kobotisa ye mwasi na tsoka komi susu libumu nene akomi susu nzoto minene siko oya kotika so kesu kuna yango siko eloko oyo bistolingi te yango eloko ngana betla papa sete eloko yango mona kengala nazaka contre bino eza pona wana kolinga libanda ko bilinga linga wana yango tozo boya mobali moko mwasi moko mobali moko na bandi papa fonenga zaliawa ye aza fidèle na mwasi na ye aza fidèle mama biso sere na biso magiso omoni ye omona ye lokola mwana 14 ans poni ni papa Flo azo yeba ndenge nini ya kozala na mwasi na ye na ndako abotisi mwasi na ye moko azo yeba ndenge na koza po mwasi soko zo tie stress toujours ya mwetu mona pe tozo ya kamine siko tia mwasi na yo kimia mwasi pe kozala malamu po keta libanda okokani susu te papa na ngai papa vraiment je crois que batata mingi bazosepela te babi ke nous kotuka bamoni babala langue na biso ke non yokasiko ba est-ce que ezalaka faute papa ezalaka faute ya bino basi puisque papa soka bimi libanda ezalaka mingi peut-être tolo ba faute ya bino mwasi yo mwasi toye munene papa lingi ya moke siko yo ko kosala afin que papa qui dit c'est ça les problèmes parce que papa le dit quand on fait ça conseil on va papa toujours tout cas parce que conseil on va pas ça lokola autour de la cave papa bazama be pourquoi papa bazama be maman bazama be on a siko au moins siko yo ezate ke tsuto lo bake ba papa bazama be pour au moins la reine zinga soki ki aye liboso la bino ba papa soki azolo bilabino ba papa so bolandi bela ba vidéo na banda e bandeli tina suka boya comprendre que la reine zinga alingi ba papa ba souffrir te na linga ba souffrir te po ete ba papa boza mitu ya trait au moins ndi ba papa boza mitu ya trait so ikaka trait etenga mi boye bato bi bazana sima wana ya wagon nyoso pe sili de so ke mama na bana to ba libota ba mwe bazalo ko ba vagon oui biso ko ba toza ko ba vagon na sima siko papa siko aza mutu ya trait papa soka tenga mikaka nyoso pe sili siko yango na reine zinga tango no sa beta ka sete et pas ba papa papa na biso moni ba papa ne bazo tika la ba mona banda ko ba divorce ça pena kitoko te ba divorce na izo sama mingi na poto mingi ba papa bazo tika ka ba mona ndako toko bateki ba papa bazama be biso pe tozama be côté là mo pe na yebi ke biso tozama be biso pe mabe na biso ezalaka tango boti omoni kaka na boti na nga déjà na mitiki na nga mobali na nga kesu wa pesa boti singa na tiki na ngata tu plante pa mabona kotia susu te rouge pa mona kotia na nga susu te na ko mona ke papa andeka lingilanga bongo alingila na nga alinganga déjà bongo okene so esika moko te biso mo pe tango mususu zo tinda bino na mabe comme tu la reine zinga siko alingi boité yango la reine zinga zo yaka pa beta sete et pour ba papa na biso ba zonga na nzela ba fondisa ka biso ba solo na biso ce qui peut senga que tout ça ba sport et longo ils appellent malamu mingi ozui mwasi na yo na poko boke kimamba ça fait bien on ça la meli pe ma ko edio na katika tu vois ambulance ko ya ko sika ambulance que te na sunga mwasi na kwa limne au moins te na ambulance so ba ba ke oui azo sunga pe mwasi na santé police pas pour le paix ils a faute néoté aux autres sont à moi si n'a pas la santé naie ils ont la malam pour moi ni ne paix ben dans la paiement dit pour me aux amoureux ne ben dans la paix mais ça rappelle bien té au moins si vous avez l'eau papa beaucoup qui mi la biso et ça l'eau kaka ya ko solo na papa na ngai na lingi bino mingi vraiment je crois que papa non so bazolanda na boba na reine zinga pour soutenir moi si koyo mingi ba conseil ce n'est pas que soit le papa que non lingi ba monter lingi ba momi puisque papa zali mutu la train tout qui train dévier mais to ba porter que 18 ka moke donc qui accéder salami donc na ko nyoso reine zinga afana to so mutu na oyo na ngina pesa tete Teresa mwana Vanessa mbote mingi na kacha Rwanda na pesa susu makisi vérité makisi les noirs ba mbote de Angola de Wakanda mbote mingi ya
passa. Moi, c'est dans ma casse. Nga zo kasonga ke Luanda pena kuna sa émission na yi. Le calamine de la émission à live effectivement qui sont la renzinga ba ko aussi là si ma bota to makambe bele oyo bazali o isali ke no et ça makana kati ba media na biso media solo e ba makambo oyo etali mingi soutien ba concept ba foyer. Donc comment na kelelo ba te bele ba comme na déséquilibre pour na manque ya conseil. Il y a un moment que la reine Zinga a toujours posé. Tu peux se monter dans Eline Dombele. Ah, Madelisa Dombele. Bambote na yo mama. Kuna susu na mboka na ngola ba bazali kwa ndabiso na Luanda tukisimu so mbote ba pasteur Nyoso, pasteur Kiri, pasteur Champon na kati ya lenti na ngola to pesi mbote na basala nzabe ko basute na atata mo so putu pembo. La reine Zinga. Likanisimi penozo aki po osala télévision na reine Zinga ne ruba to akoma kolanda yo. Est-ce que ezaleka ke no po oya ba mona ko na Facebook to amona ko live to o ja to mo pena ko na ni ngali kanti oyo ya lelo ko sala la reine Zinga TV comme d'habitude nazaka déjà moi si moko ya motema mawa nazaka déjà moi si moko na linga ko mona batu na pasité na linga nazaka moi si moko na pesa na bandi ko pesa ba conseil na ngakala na bandi na omina la bénédiction oyebi yo yebi po yonde to vandi na yo penza esika moko oyebi na omina bénédiction bon ngai pona ko fungola pona lelo na ya liposo na bino na sala la reine Zinga TV na banda ko pesa na ba conseil si mala ngonde na kotango mo ekomi ke bakama ba Facebook na comment sur na Facebook wala ko koma quand on banda ko koma ga ba conseil ko koma et loko so ko passe banda ko sala nga soki na komi ba bazo tunanga oh la reine aussi problème et banda ko sala nga bien te la reine aussi problème nga ko problème ni oh makambo komi kuna mo ba komi nga na messagère nga bindo na suis problème ite ça ka conseil likambo te ba bana ka sala nga na suis pas problème oh tia boye ti na yo mo na nga bindo siko ni na sala siko ba video na na bino na Facebook ba mo na bana siko na story wana na story ya Facebook so na site ka video na na tie wana mo na batwe batali ti e ko koma siko na komi ko poster mo na Facebook ezali siko na mama ne kinanga katuku nga da Atlanta abana ko ebisanga tango nyosuke mwana nga ko lemba te continuer kaka boye après mama belinda suna opese ba mbote mingi na Stuttgart ça va na continuer mama belinda na Stuttgart yepe abana ko ebisanga mwana nga ko lemba te kende kaka liboso na musala oyo ozosala musala kitoko ozoloba bien ozopesa pena ba conseil kitoko na bandi ko tia wana na komai ko mona siko ndire batu bakomi soko za nga respect okotia ba video no kuna mona ba garso ba libali ka de tozoloba oma bakomi ko komelanga oh ndenge no za bido baba makamo ba na ko komelanga fallait fait pas de non concernant vidéo nanga bazo craquer ngai moto ngai moko boy e bana pe na pe ko sala nga pasi to boy te moni moi c'est moko te koma marake obala ba koma biso te longo bala ngai comme d'habitude ba mina ngano sa Facebook boye biango ngai soli mo mbala soli singa na sola ga bien soki ne ko ina ba bêtise wande sikonde to yoka na gate so na mo makambo wana fa tena za na ke na lo baki esa na uka ndenga ya bato na heko longo na biki sika mbala na funga sikoyo ninyo YouTube yampa na kona funga ki YouTube nanga tango pena kena na YouTube bwana na yeba kite makamne de kana YouTube na fongola ka bi fongola na yeba ka ndina fongola YouTube nanga ezaka kuna pesa ba conseil tango pena komi kune komi makambo ba bone ba nini donc ezaki ya siki kamoko ya sika ponanga vraiment esemo mingi topesi yeme mbote makindo na siko za oza toujours na kimia ne semo trop mama ya bana fanda na yo Darren Zinga sikoyo tango musale ke avantage ni toba esemo nini ozoyoka to mawani ozoyoka tango pesaka ba concept tango telemaka na télévision tout tango la mukana tango lo bikelo na lo bila CG boye no la CG boye yela wakana makanso te CG ona linga kango mingi tikana lo bila moto CG o yela konde ni makansi wa ngana zala boye ngana komagate na komagate nazaka suna kanti kalika mona muntu ngana moni kezabie mbamona sui kamera ngana tie liboso ndeka na tie kamera liboso na ndeka pe na zoloba
direct na fasaka lisusu te ke ona bandela lisusu boye donc ndenge kaka nakanisi kaka lisolo ona koloba ndenge mpe nazotia kamera na ndenge mpe nazopase message bato omonaka keno ndenge ezalaka mpo bato mingi baye na Facebook baye na cadre ya somisonniere mpo afinga na bambanda to atukaka banganda to atongaka bato omona azopesa conseil moko boye azolobela conseil nzoka nde azolobela ngo motu sikoyo yo oafisaka mpena quel public oyo afisaka mingi ntango opesa conseil ngai liboso likambo olobi eza nde mpasi mingi oza na raison ya koloba boye momoni ke biso bato ozoleka liboso makambo nyonso oyo biso lobaka ezalaka contrôle okoloba no likambo kaka boye mutu mosusu oke touche kaka yo kaka ke obwakelinga mbwakela bamasolo na biso nyonso tobetaka ezalaka contrôle epai ya bato na biso surtout bato oyo ya biso oyo bayebi biso ezalaka masolo moko mpenza contrôle me bandeko na ngai soki tozoya liboso na bino ezaka mpona baconseil soki ke bozokanisa ke tozobwakela bino bambwakela eza mpe na bato mosusu babwaka bambwakela bon mpo eza mokili nakoloba teke biso toleka na bamedia topesaka baconseil tobwakaka te boye ndeti mpo na ngai moko la reine nzinga nayaka mpona baconseil nayaka te mpo ke nabwakela moto mbwakela non bandeko na ngai oyo aza na likanisi wana alongola yango la reine nzinga azaka mpona bino mpona baconseil mpona eloko mosusu te. Donc, vie à Batou, il y a des gens qui sont les bétamés, si 100 personnes attendent à mon tout moko, à beaucoup de temps, il y a des églises, ma pasteur, moi, si vous passez dans la Katia, à ce moment-là, vous passez. Donc, moi, si vous passez dans la Katia 100 personnes, à cause de la catégorie, ceux qui conseillent tout le Cameroun de l'offre dans la reine, ni ni bela c'était que nous avons qu'il y a c'est-à-dire que non écoute à mina mais sauf écoute à mina sauf à poser pour nous montrer que beaucoup changer ceux qui sont dans les éléments en tout cas oui changer pour moni bato na banzi bato na biso o ba proche na biso ba yebi biso bato o nde baza musika peut-être ba kokama mais ba o baza ba proche ba yebi biso omoni la reine nzinga ya kaka pa pesa ka conseil la reine nzinga alinga omona teke amona bato nde bazotambu omoni ngande nazali awa okokamwa meza ya solo emo pe na sambe na nzambe na lobaka esi na ko changer mokili te ya solo pe na nzambe so ka lelo dimane emo pe na za pe na zo ba eske na ko sa pe likamo te na changer pe na pe mokili oyo wana te Teresa mama na Vanessa ngani foto ngai so na ko mimi na ko president na kama tani bali na ko chawa na kasho na Vanessa ngai so ko tena na kasho to ka fundo na justice mama na Vanessa ya solo chance ko to za media te ba ngaba ina yo ya mosi to ina na conseil no pesa ka to mo te no avuka basi baza pena motiver ba komi ebele na ba Facebook ba YouTube ba to ko to benga bino ba YouTubers ou ba Facebookers to ndeni po komi ebele est-ce que quand vous pensez à votre conseil, vous pensez puisque le vous avez ma maman, vous avez une chance quand vous avez la maman vous actionné la lamba, vous lata, vous chocolat, vous dima, vous salanyoso, vous servir mobile. Mais ce que vous avez sur votre awa, votre awa, est-ce que bien le qu'on appelle ça tout et que vous appelez les canissimo un jour au fond de l'espace moko car on a bar na biso à passer au botanique à on va aller à restaurant on va aller à restaurant va éviter que nous faut l'ambo za koni au chamakala va éviter servir ba ya ba ndeko ba mu mutra ça va bien est-ce que les canissimo peut ça un jour oui au moins les canissimo pona kosunga bana biso na zalaka nango omoni ke lelo bana biso ba komi okena mabala omona mwana zwi libala mwana ayebi kolamba te pardon mwana azwi libala mwana ayebi kutu atako to ndenge bakombola bandako te ndenge babongisa ndako mwana ayebi te potina 18 ans mama kasala nyonso soko olingo bano menacer na fundo na yo oui na funda yo siko nyonso na soko tali bien côté musu za pe faute na biso côté musu za faute na biso côté musu za faute ya bana na biso po eza na bana musu pe ko lakise na ndenge nyonso bayoka na bango te exemple na bana mususu ko lakisi mbala moko male bozo lakisa ye suka na mwana pe mwana ayekole mais mingi biso ba mama na poto to za bana na fela oyo est-ce que ça a été parfois parce que maman no sala ka papa sala ka bozo wela que nous au moins quelque chose ça fait coller ça bana wana non ngala mona ke za faute na biso siko soki ke mama sala ka papa sala ka tawane zate siko to nya ka fufute biloko na biso amboko to lamba ngote siko soki eza mpona bongo tolongolaka ata ba weekend samedi dimanche yango ntango soka kolakisaka bana biso kolamba
otozomona pena ke bana biso ya poto bazoyeba kolamba te bana biso ya poto bayebi kaka kolambela bana ngo mama moko na tiaki bino mpe video soki olandi mpe na bavideo na nga ona ya YouTube boya omona ser moko apesaki conseil alobi ke bana biso bayebi kaka kolamba bolognese bana biso bayebi kaka bapizza bayebi kaka kobengisa babiloko na internet bayebi eloko moko te ser wana tuka asungi bana ebele ngai mota na tiaka na YouTube na nga bana ebele babengi nga bana ebele bachange bakomi mpe à travers ya video ya ser wana bana pena bachange bakomi otia bapote moke bakomi mpe koyekola kolamba omoi teke eza malamu mingi balobaki te ser wa alobi mabe mpona alobeli bana boye bana boye eza mpe fote na biso bapara non alobaki bongo mpo asunga bana na biso audio wana soki bokera na la Reine Nzinga TV bobandi koluka esika nalobi ke bamama topesa bana na biso conseil bokoyoka ser wana ndenge alobaki asungi bana na biso bana ebele basungami bana kaka onga na bota te bana mpe misusu babengi nga mpo nga nazalaka bien epa moto nyonso na bana babengi nga mpe balobi mpenake mama video oyo otiaki esungi biso mpenza makasi yango na ola koka koloba mpo na biso nde bamama oyo tozoleka na YouTube na bandi omeka mpe kotunanga keso oyo biso bamama oyo tozoleka kuna tosala kaka mosala na biso malamu tosala mosala na biso malamu soki oza na probleme na moto luka okaba kamera na yo bosisa baproblème na bino na moto kuna mais toyaka nango te kende totelemi liboso oyo baproblème oyo toza nango na bato tobanda kobwaka bambwakela bamama oyo bazosala bongo en tout cas boyebake bino nde bozosala baémission bongo nzambe mpe azali soki olingi ke misala na biso pene ekendaka liboso eza teke kozalaka na babone ebele ozala kaka soki na banini bato bazolanda yo ebele wana nde omoni ke osi ozwi nyonso non ndenge toza boye liboso na bino nzambe mpe azomona biso tata nzambe aza likolo ayebi yake mwana oyo azo na YouTube pamba te me azoya mpo asunga mabota ebele mwana oyo mpe azoya na YouTube mpo kaka ayaka kofinga bato nzambe amonaka mpe mingi mpe bazobeta bango eza kitoko te toyaka na ndenge ya respect ekozala mingi bien mpo toza bamama toza baresponsable toza na bana toza bamibali na bandako donc fo tozalaka maye na bamosala oyo topona boyoki vraiment mpona bamama mpona bana na biso en tout cas ntango olobi bango sikoyo est ce que opensaka vraiment osala mwa tobenga yango espace moko kaka mpona kolambaka eke bamama oyo baza na bajeune fille babanda kotinda bana na bango mpe banda kolanda nde balambaka pondu fumbwa toto balobaka neti biloko ya baafricain puisque on ne sait jamais lobi mombala mwana biso abali mpe africain ayekola bapondu te to ayekola mafumbwa te estce okoki kosala mpe tobenga lokola mwa système moko espace moko ya culinaria to ya espace culinaire kaka mpona kolambaka mpona kolakisa to mosusu bayeba mpe kolamba mbika wangila estce likanisa mpe ezalaka bon mpona naopesa nano mama Rose Matewa mbote mama Rose Matewa couple Matewa bambote na bino bon omoni likae keso moko kitoko toninga pena ninyo tuna moko ya bien na sepei nango makasi omoni ke ndenge toza boye ndenge naza boye nakanisa yango peke un jour na banda mpe kosala mpe mosala balakisa mpe bana biso ezaka te omoni bana bazaka te oyo toboti me bana nyonso nakanisa yango mpena ke na bana siko kolakisa bana kolamba me na nyonso omoni mosala oyo ya kolamba eza mosala moko mpe eza bien mais esengaka mpe fozala na ntango ebele ya sikotaka biso te totala de premier tosala no de lundi ti vendredi soki ota wana pene ezalaka moke mais ekozala malamu mingi eza pena mpe mbala moko par mois osala espace mpona bajeune espace mpona bajeune fille bakotami na poto bakoli na poto botala ne balambaka pondu ndunda basokolano ndeni thomson te wana mpenza eza likanisi na ngai na banosala yango ata mbala moka na semaine ataka na weekend basamedi na lolongaka ata jour moko mpo tolakisa bana biso ndenge balambaka omoi ntango nyonso toza mpe na bato ebele na bayoutube balakisa mpe ndenge balambaka te soki omoni bana biso moyeba kota kuna mingi eza te mais oyo ya biso tokosala mpenake spécial mpona bana okomi mpenza spécial ka mpona bana mpo momona mpe soki atali kaka yebike bazolobela bana tika na vanda na yoka siko mama oyo eloko nini alinga lakisa bana so ntango obandi ya koloba ape obandi so kolakisa bango ndenge ya kolamba surtout bambika bawangila bapondu bafumbwa madesu mpe biloko wana ezalaka mpasi yango esenga bana biso ko bayekola mpenza kolamba
kobana biso bayibika kolamba kata musu spaghetti na bolognese et voilà on sait voilà le baki ba bayibika kolamba bolognese donc pour y avoir la facette c'est la oui mafuta kamba moko pe spaghetti aussi nango vraiment par contre la biso n'oubliez pas de s'abonner massivement à la reine Zinga TV et na FKM Vision TV pour s'abonner massivement afin que chaque fois quand vous vidéo est que mati vous allez rater pour la carte informé. Oui, mais que ce soit là, il y a bof nanga, na pesi ya papa basa on la kata pari mote, to la kata bodombo te mini, te botanyon sur la bof famille nanga au bazari na kati ya France Bordeaux, na pesi nomo sumbote, na pesi Ismaël Mwanamwani, na kata pari mote, Martin Tambo na kata pari mote, Deps Mukelenge na kata pari mote, bino suba na pari au bazari kwa na FKM Vision TV, vous avez toujours oui, désormais bozanga te na émission na biso ya sika eza bongo ngai moko la reine Nzinga na photo Fleur de Berlin à cœur ouvert corazon aberta eza bongo émission na biso ya kitoko eza bongo émission na biso ekosepesa bino mpona tozoloba nyonso toyobila kaka mpona bafamille donc nyonso kaka tozoloba bakuna mpona kaka kotia baimplice na bandako na biso bozanga te chaque dimanche désormais la reine Nzinga et Photo Fleur Vision bazali mpona bino na émission kitoko à cœur ouvert corazon aberta chaque dimanche tolobelaka bafamille mpona kobongisa mabota na biso. Merci. Bozangate. Merci, merci. Tolingi bino mingi to sera kaka. Jili Afroshop RDC na kati ya Berlin respect bana bundes ya bino ba solution siezwami na Jili Afroshop RDC na kati ya Berlin. Mais nini omebezati bana ya Allemagne, bana ya Paris, Bruxelles, Londres, Canada, États-Unis, monde entier. Tozalaka na boutique moko Jili Shop makambu balobi nyonso tolingaka tolia ekomi bana Allemagne tobone kolela wangila mwengi misili safu nyonso mbongo ngai Jili nakupitulu keleno banananananana bananimane balobi Allemagne makambu na kati ya Berlin eza ya koyinda balobi na vetenaun bisolo ezaka Afroshop RDC Maman Jili Motema papa Guillaume le boss Afroshop masolo ezaka na balobi Photo Fleur image Photo Fleur Vision yenda zo pesa makambo hein Tete Teresa maman na Vanessa balobi yazo pakola kuna mino batuzana kutuwa Zambia Europe baby ifuatakani ata uzana Amerika kokikuya ata uzana Asia Chine bino batuzala na Chine bashinwa buya kumona boutique na kati ya Limani boutique Jili Afroshop RDC ya mama Jili ya chez mama Jili ya papa Guillaume Jili Afroshop RDC na kati ya Berlin ba solution pona bana bundes ngai na Berlin yaka umona babuga kimira Berlin tufungulishia mupana tumoni confinement batu baza kudima te tutetuli biloko kulia kuvimba mabuni okolukani nyama mapembele buidi makashikila mwingidika wamila wiba bipiatu nzongo ngolu mtsambwe efundi zali nyonso mbika ukumona unyonso zali buya kasi sukadi mungu donc biloko byonso tika na Kongo okumona mwamba banika wangila banika mbika banika nyonso sokutondite sokuvimbite iza volonté nayo
balobi makambo eza ya koyinda. Oh mama vérité makese la polyvalente akoti makambo yango. Boutique Afro Shop chez Maman Julie balobi RDC na kati ya Berlin. RDC na kati ya Berlin. RDC na kati ya Berlin. Afro Shop. Afro Shop babi kuna okuta nyonso. Berlin vete na u eza ya ko bouger na moment confinement. Julie Afro Shop RDC na kati ya Berlin respect. Oui Maman Julie ya fongoli masolo. Maman Julie a fongoli masolo. Tango bango bazolala babi Maman Julie aza ya kolamuka lamuka. Vete na u eza ya koyinda. Babo okutani mbinzo, pondu, ndunda, matembele, ndakala. Produit de beauté, ce qu'on a comme poste, la maman vérité ma caisse, yaka kuna. Maman Julie motema ya papa Guillaume, babi kuna masolo, kuna abu, kuna a clôturer, babi Berlin mobimba, Europe, Amérique, Asie, Océanie, Afrique, babi bo kitaka kuna. Na Berlin masolo eza kuna. Na Berlin eza koyinda, Afro Shop, Afro Shop, Afro Shop, RDC de makambo. Bon pesa nzambe raison. Pululu, assuré que lui il faut que vous l'ayez là, Pululu yaka. Ah, Julie, Martina, Julie, Martina, il est là, Julie, Nalman, et Chama, Amuna, Julie chante. Na confinement, on fumait. Na confinement, je l'ai affumé. Ma passe. Comment Julie, là, ça va répondre. Europe-Asie, Amérique, pour tes avoyinda, pour tes travailleurs morts en Allemagne. Boutique Afro Shop chez Maman Julie RDC. Boutique ezara moko, ezoteka biloko to bino bolingaka. Bino bato bolinga kolia mbinzo, bino bato bolinga kolia mayebo, bolinga kolia mwa wangila, mwa kisala kindeki. Boutique ezara moko, Afro Shop. Afro Shop RDC chez Maman Julie. Oh noko wa muneli. Oh mundela naza kokaina ngati ngara oleke na pembe. Julie Afro Shop RDC na kati ya Berlin ayena ba solution pour na biso na Bundes. Bisika nous tozali partout tozali. Il suffit seulement d'appeler Afro Shop Julie de Berlin.